Alors, le magazine vous sera présenté par les lions de la communication en RDC. Keyo Kinshasa mbote nazali na sengo ya koyeba ke bozali ebele pona kolanda CNL ya jeudi ya lelo kimia ya nzambe eumela bisika nyonso bozali tika to ebisabino ke IDPS El Tshisekedi na limete basala ki matinée politique mokola lobi bozo ba détail na reportage oyo. Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, et celle-ci qui matinée politique Mokola Lobby, mercredi 28 février 2018, na siège na yango na 10e rue na commune ya Limete, où Yezalaki présidé na secrétaire général ya UDPS, Jean-Marc Kabound Akabound, abandaki avant tout au nom ya UDPS ko rendre hommage mérité na ba famille au bazali victime ya ba mort pe ya ba blessure lors ya manifestation au esalamaki le 25 février 2018 n'étendu mobimba ya RDC après wanande akotaki na o Italie situation politique de l'heure à conscientiser ba militants pe ba militantes nyonso ya UDPS base à la vigilant ba CDT en plus base à la manipulité na ba homme politique. Bango bazali ko jurese na application globale ya corps ya Saint-Sylvestre na même occasion atalisaki pe na ba militant pe ba militante ya UDPS oyo bazali ko préparer pour na bureau politique na bango bazali ko préparer congrès monene oyo ko permettre bango ba élire président sika akumbela masolo na UDPS échange nyonso elekaki kitoko makasi ba militant bazalaki satisfait ndenge secrétaire général na bango Jean-Marc Kabound Akabound apesi état de lieu ya situation politique ya mboka iza normal ekeyu oui lutte na biso lelo ezali ko placer biso parmi les 5 grands partis politiques en Afrique. Vraiment tozali parmi ba grands partis politiques. Gouvernement ya République démocratique du Congo pe Angola ba signé protocole d'accord pour la construction ya barrage hydroélectrique oyo ko alimenter Bomati Koko Makabinda bozo ba détail na reportage. Salle de conférence et restaurant Cercle le Gourmand na commune ya Gombende serva qui décadre Mokola Lobi mercredi 28 février 2018 na cérémonie ya clôture ya ba travaux pe signature ya protocole d'accord entre ministre congolais ya énergie et ressources hydrauliques son excellence Ingele Photo pe ministre angolais ya énergie PO son excellence Joao Batista protocole d'accord oyo ezali ko porter sur 1 projet à construction et à ligne à 400 kV Inga Pointe-Noire envisagé na cadre ya pool énergétique ya Afrique centrale pour na interconnexion ya ba réseau haute tension ya ba état ya communauté ya ba état ya Afrique centrale. De 2 sur ligne 220 kV Inga Boma Mwanda Kabinda sur 179,4 km en République démocratique du Congo et 47,5 km na sol angolais. Troisième point, ezalaki projet à construction ya centrale hydroélectrique ya Mbimbi Mai Munene sur rivière Kasai na 27 km ya ville ya Chikapa pour na capacité ya 105 MW. Quatrième point, ezalaki ba projet misusu sur électrification transfrontalière. Local renforcement, ya ligne actuelle, ya 15 kVp alimentation, ya ville angolaise, ya Noki à partir ya Matadi avec option ya reprise, ya 16 autres localités. Alimentation, ya localité, ya Soyo, na électricité, na prolongement, ya ligne Inga Boma Mwanda Kabinda, pe électrification, ya localité angolaise, ya Makela Dozombo à partir ya ligne ya moyenne tension, ya 15 kV oyo éco-alimenté, na passage ba localité congolaise, ya Kimbete le Luvaka, Kimbangu, Pengidinga na départ ya Kulungongo. Et les cas qui kitoko avec un pacte pédologie, na présence ya ba haut cadre ya SNEL, PCA, Alain Atundu, PDG, Jean Bosco Kayombo, na sujet oyo, les deux parties ba Yokani Boyi. L'option de la solution du tirage de la ligne 220 kV, Inga, Boma, Mwanda, Kabinda, jadis envisagé avec l'entreprise privée SAF Énergie, RD Congo, en partenariat avec ENE, Angola, et ESNEL, RD Congo, en étroite collaboration avec le ministère en charge de l'énergie des deux pays. Point 2. L'acceptation du principe de financement du projet par la partie angolaise avec le remboursement du prêt
sur la partie de la ligne érigée sur le sol congolais, en compensation pendant la durée du contrat d'achat et de l'énergie électrique. Point 3. La mise sur pied d'une équipe mixte d'experts pour la préparation des accords assignés, la définition des modalités pratiques de la mise en œuvre du projet de ligne Inga, Boma, Mwanda, Kabinda, tout en prenant en compte les intérêts de SAF Énergie sur le projet. Il résulte de cette rencontre de Kinshasa la convergence de vues sur toutes les questions abordées et l'engagement de procéder en fin mars 2018 à la signature d'un accord cadre intergouvernemental. D'autres accords seront entre les deux sociétés concernées, SNEL SA, RD Congo et RNT Angola. Les négociations irrelatives se feront simultanément au niveau des experts des partis, ministères et des sociétés. Nakombo, ya chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, ministre de l'énergie et ressources hydrauliques, a saisi cette opportunité Oyo pour renouveler non seulement volonté, mais surtout disponibilité naye, ya faire avancer coopération à travers divers projets d'intérêt commun. Natour naye Joao Batista, ministre angolais de l'énergie PO, a talisaki que gouvernement angolais ezali toujours na recherche ya ba solution viable pour na aboutir na souci na ye ya ko électrifier province ya Kabinda dont localisation ezali ko permettre te extension ya ba ligne haute tension associée na ba centrale ya production asukisaki po na kolobaki République démocratique du Congo à travers centrale na ye hydroélectrique ya Inga et comme pour le moment solution c'est moko à court terme pour na fourniture d'électricité na province ya Kabinda. Hey, yo. Yo mutozalaka na complication ya makambo etali misu Ariel Optique spécialisé na makambo etali misu azali kosala opération ya cataracte ofele bozo ba détail na reportage oyo. Cabinet d'ophtalmologie Ariel Optique Ouyo ya docteur Dieudonné Ngoy, spécialiste en rétine chirurgicale, azali kosala ba opération ya rétine pe ya cataracte ofele awa na Kinshasa. Tango na silisi formation ya rétine na sala ki yango na poto. Tango na silisi yango et puis na kanisi et puis cabinet na ngai ekokisi 20 ans existence. Il y a un ami lobby. Bon, avec ces deux événements, est-ce que nous avons ça les locaux mon côté pour na ngai pour na mboka na ngai. Il y a une idée wane yela kinga na bi na sala yango gratuitement. Pour na ni na lobby gratuitement, ezali parce que ngai na tangi na mboka oyo gratuitement. La bande école primaire, secondaire, université gratuitement. Ando pesanga ba uniforme, ba cahier, ba pesinga ba bourse. Yango nga pesi ko na lobby, ngai pe na pesa. Ezali ngai moko nde nazo sala yango. Cabinet na ngai. Et puis natuni baninga o bandi makamusala otozali ko sala. Baninga mususu basepeli na likanisi wana. Basalisinga na ba moyen na bango pour journée yango et le malam. Donc ils ont principalement mon cabinet et appui à baninga mosusu fondation nanga epé zaliwana o baberaka voyons tous ne peut contribuer pour la organisation ya ba journée à partir du 5 mars jusqu'au 10 mars. Donc semaine il y a du 5 au 10 nde tokosala yango awa na cabinet na biso et puis ba consultation tozolinga ko tozosala to bandi kosala ba consultation ezalaka tous les mercredis na tous les samedis. Donc to bandaka na 8h ti na 16h. Donc bato oyo bazali na ba pasi wana bakoki koya tosali bango examen ya liboso pour tokoka kopona baoyo toko opérer.
Ariel Optique a rassuré l'opération Misusu ya Misu ekosala makaka à l'étranger mais au salama awa na Kinshasa na cabinet Ariel Optique d'une manière permanente. Concernant cataracte, concernant rétine, pour na koloba ekende moto akende na poto pour na yango akende na to na Afrique du Sud to na Inde ezali susutina te. Biloko wana bapona bapasi wana tokoki kosala tozali kosala yango epa na biso. Et donc kokanisa pona kokende na étranger wana il faut bande ko na biso balongola yango na mutu na bango tozali kosala yango sur place. Rendez-vous ezwami pour na consultation chaque mercredi et samedi na Ariel Optique puis opération yofele ya Misu ekosalama du 5 au 10 mars 2018 na Kinshasa awa. Ba famille Duga, famille Siligi, pe famille Ngandu bazali na mawa koyebisa na baninga bande couper bayeba na bango sango ya liwa ya mwana papa mobali ndeko na bango na kombo ya Jean-Michel Duga oya kufaki depuis mokolo ya le 20 février 2018. Na yango libote bongisi programme ya matanga boye. Bakomisa nzoto mowe mokolo lobi vendredi 2 mars na morgue ya clinique Ngaliema ekozali exposé na avenue Ring 1 numéro 72 na ma campagne na commune ya Ngaliema pe enterrement de gosalama mokolo ya samedi 3 mars na cimetière ya Mbenteke Futi. Mikolo yo ba taxi moto bazali ko souffrir makasi soki bakoti centre ville bozo ba détail na reportage ko. Likambu ya tracasserie policière ekosila mokolo nini awa na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Neti awa tozali na avenue du Marais na commune ya Gombe. Mwana mobali oyo ozali komona azali conducteur ya taxi moto amemaki client na yeso ipe bautaki wapi kasi kokamwa tongo kaka bakomi awa ba policier ba bimeli bango ba bandi ko menacer bango kotindika bango tale sika ba yoko koya na client azui choc et kamusi population boka communication salami sur place. Oui, batonde belé parce que na memaki mama abandi ko kende na audience. Tant que tu as en pleine vitesse, les policiers me balent babimeli boso na ngai. Bateli misinga ite. Tozo kende policier moko abenga kido. Tant abendi kido, to ko ina mer na ngai. Yango moni population botondi awa, baba témoin ba kamoyo eleki awa. Infraction moté. Bazo ba infraction soko etango telemisi mutu, otuni ba mikanda bloko ni niose esenge mutu pesa. Mais tant que tu as en pleine vitesse obendi inflation nini nasali na utaki la boulevard na zu moto pour la komambangu na bureau donc toto komi na quoi DGA wa policier moko alandi akanga moto le temps moto linga dévier na nzela ndegeza un peu mabulu c'est là que koya nazo kachevi passe makasi. Général Silvano Kasongo, commissaire provincial ya la police ya Kinshasa Yomoko lobaki ke makambo oyo ekosala malisusu te kasi oyo bakino bakomi ko vivre mikolo yo eza nini kotana nu yomoko likambo oyo ordre ezonga na kati ya zandu miyibi ba escroc ba shege ba kuluna batondi ba policier ba monaka bango te kaka ba wewa kokamwa ya nini. Monsieur Fouti Mwekondo Augustin, peu Monsieur Makembi Patient, bango nyonso mibale bozali komona bazali recherché na la police précisément ya commissariat provincial la ville province ya Kinshasa na yango esengi na mutu nyonso oyo komona deux personnes oyo abengi na ba numéro oyo 081 038 44 59 soit 099 81 74 642 pe li Fouti ya munene ko pesemela na mutu nyonso oyo ako dénoncer deux personnes oyo. Sortie officielle ya film Où est ma place et bimokola lelo na lisungi ya bandeko ya www.fongola.com bozo ba détail na élément oyo. Salle ya guest house Brasilia na ipende servaki de cadre mokolo ya lelo jeudi 1er mars 2018 na cérémonie monene ya sortie officielle ya film congolais intitulé Où est ma place oyo bandeko ya agence cinématographique Les Destins d'Afrique basali na lisungi ya www.fongola.com comme vitrine de vente
À travers Point Presse, Bandeko et agence cinématographique Les Destins d'Africa, va expliquer l'importance de place ya moisi dans la société. Donc nous sommes dans public na biso au balanda biso va continuer toujours kolanda biso film où est ma place yango wana déjà izali bimi déjà sorti officiel nango salimi lelo sur fongo là ba ozwango déjà botala yango bo soutenir biso $1 na bino ya télécharger film où est ma place et ça peut biso artiste bino to vivre. Monsieur Cédric Kamwana, chargé à communication, il y a www.fongola.com à communiquer boye na micro SNL. En fait, pour nous film où est ma place, c'est simple. Tout ce nga bakinois nyoso, congolais nyoso, aux artistes, aux la cinéma, aux la théâtre, aux la musique. Kotara na www.fongola.com. Fongola comme mina ba omibale. Et sur le côté on s'enregistrer facilement au Rocky qu'on télécharger film où est ma place parce que ça a option commis téléchargement payant au côté mbalamoro na mbongo ozala na on a téléphone Airtel Money Orange Money ba réseau nyonso wana ozui au sombi film wana au télécharger en op au aider artiste nyonso au bassin na Destin d'Afrique ba ke liboso. Papa, maman, jeune nyonso ozali congolais yeba ke film oyo et salami purement congolais. Et bimi lelo ozali na posa ya ko télécharger yango kominyo kolana ote kende kaka na site oyo www.fongola.com na $1 ya pamba oye ba place ya mwasi na société ota la film kitoko oyo ba congolais basali pona kotombola toujours valeur artistique pe lokumu ya République démocratique du Congo où est ma place pour consommer yango eza normal. Kejo Tokomi na suka ya présentation ya SNL ya mokola lelo nazaki na sengo ya ko présenter yango pona bino bana na nzambe rendez-vous dimanche oyo elongo na concert monene oyo l'homme mwamba akobeta bongo na imka babiye zali déjà kotekama na église ya pasteur Kabundi Alesa kuna na commune ya Barumbu ngana bino tokutani su mokola lobi na même plaisir ya ko servir bino kaka nde tozali koloba oyo na oyo wana jamais ekokana SNL kitoko yo wapi mafuto yo wapi epesa zuwa te pardon. Oui! Pasteur John azongiso mokola lelo pour la communication kinoise. Libala fo harmonie so imasolo ezati makoma epusa na liboso bosolo la ko sana masi vita imanate na moi bosolo te kanda kanda ata sengo li papa ke dalunga na robete mama sabota la pecho comme impoli mais na butuli bu meso vimba ochaka ngondenge ça dialogue kana kiloma pusa boy chabo sala boy tiwa on va calculer faux boy. Est-ce que tu n'as aucun des oya? Makambango lo baka sokango côté nanga pe ko kamu. Nazo fungolo na facilité. Bako sa otezo kela mwanzambe. Un jour to kokufa linga nzambe gizo sambela kama ko changer. La ba gizo nyoso passe kuta kiyo sambela to kuta na porte alo la boyete. Tamulande ne kenge so za moto ko pela. Wa lamba na bakasa et pela rambango mais comme ça bilo ko tisuka. Lamba na bakoni nyoka mana ko pepula milinga patangi ko belo ko sakimia boyete. Merci pour la confiance et fidélité. Tout comme la présentation SNL en mode MP marketing. Pas bébé, nous sommes awa bazaka boy kuna boy rien à dire. Tout tika bango déjà dans un bon. Te et que yo oui. Communication Nalingala, votre premier magazine d'actualité bascule en 3.0. Étant donné que la tendance actuelle du marketing place l'humain au centre de tout intérêt, tout se fera désormais à votre intérêt. Le magazine vous sera présenté par les lions de la communication en RDC. Communication Nalingala, le choix de l'innovation et progrès à travers le média.
Encore et encore, le magazine vous sera présenté par les lions de la communication en RDC. Keyo